Bandeko, merci na soutien na bino encore une fois na Gilmas Music channel sika nazako lobela makambo kaka ya musique. Banzembo pe nazobimisa banzembo na marque nanga pona ko soutenir ba musiciens o bazako mériter honneur na bango. Ndeko moko boya uti ko benga to sololi na ye pona makambo ba comparaison entre Ferregola na Fally Ipupa. Je l'ai directement coupé. To sololi muke mena moni ke ezana batu bakobenga bino juste po ba pesa au point de vue na bango oloba makambo bango bazana ngo posa. Mais en réalité sur le terrain, ce token na YouTube totali nombre d'abonnés ya Fally Ipupa, totali ba nombre d'abonnés ya Ferré, totali nombre de vies ya Fally, nombre de vies ya Ferré, toke côté ba nombre ba concerts, les concerts que Ferregola a joué en Afrique et en Europe. Botali nombre ba concert oyo Fally abeti na Afrique na ba Europe, nombre d'albums vendus, parce que la vente ne se fait pas seulement au Congo, ça se fait sur le plan international également. Alors ba reconnaissance internationale nyoso wana naza kolobelango na kati ya émission. Batu ebele, tout le monde a commis comme chroniqueur. Mais ebele bazako maîtriser chronique ya musique té. Ce n'est pas parce que muta fungoli caméra bandi koloba nde akomi meilleur. Ou bien na 4 et 10 personnes baza sima na yo bazako pesa pelisa moto liban sima po loba. Eloko wana ekokomisaka yo jamais chroniqueur. Chroniqueur c'est mutu aza katikati aza koloba makambu avec ba fait concret. Alors soki na sali comparaison globale entre Fally Ipupa et Ferregola na pesa ba avantage na bango naza ko pesa bino 10 éléments d'analyse oyo chaque Congolais il fallait qu'il atelemela pona ko sala comparaison entre deux personnes wana pona nga personnellement avant na pesa point de vue nga na ko pesa ngo na suka mais toko tananu na analyse oyo et puis na ko pesa point de vue nga na suka côté discographie na productivité. Côté discographie na productivité entre Fally Ipupa na Ferregola, on voit ceci côté Fally Ipupa. Fally a plus de 7 albums majeurs. Droit chemin, Arsenal de belles mélodies, Power Kosa Leka, Tokos 1, Tokos 2, Formule 7. Alors, le style ya Fally Ipupa est un style évolutif du rumba au pop urbain. Boké pas ya Ferré. Déjà fait Razaka na 5 albums bâtis sans interdit qui est derrière toi, Boîte Noire Dynastie. Donc avec constance, makambo ya faire eza constance na kati ya rumba. Mais sika boyoki et pas Fally Ipupa lobby, style évolutif rumba au pop africain. Donc Fally azana capacité ya kokende au-delà ya rumba, asala makambu mususu. Mais faire aza juste coincé, aza juste limité na makambu ya rumba kaka otozoloba bazoloba rumba pire. Mais est-ce que eza rumba pire deska tozoko takaka? Mais c'est qu'avantage entre bango mibale sur le plan discographique et productivité, Fally balobi et pour la diversité Fally est pour la diversité et la régularité. Musique ya Fally avantage nae eza pona diversité, eza pona tout le monde et puis pona régularité. Pandis que ya Ferré eza kaka pona barumbiste. Yango bozo mona tang bozo sa la différence. Fally azo zala largement liboso ya Ferré parce que Ferré aza limité kaka na rumba o eza bazolo ba rumba kaka pire pendant que Fally Ipupa il est ouvert na ba rythme mususu. Ba rythme moko évolutif na ba pop urbaine. Surtout que côté ba concerts internationaux, c'est là où tout change. Concerts internationaux toza na Bercy, Accor Arena, ya Fally Ipupa na 2022, toza na Stade des Martyrs, oya tondi saki vraiment totali Olympia, abetaki Olympia 2021 à 2028, abeti U Arena, abeta pe Zénith. A sali tournée américaine et européenne année passée automoni mutunyo samona ki ba tournée ya ba Marseille ya ba Bordeaux ya ba Lille akendeki na Allemagne beti ba concert
soki toke côté ya Ferregola 2014 2003 abeti kaka na Zénith de Paris, mais pas encore ba stades international. Nano abeti stade international ete yango, nano abeti fali abeta na Angola, abeta na Tchad, Inos Pipi abeta na Tchad, fali abeta na Sénégal, abeta na ba Cameroun, ba stade oyo nanu Fere azokoka kobeta stade libanda te. Alors avantage ezokende lisusu pona fali na sens que fali aza pour la dimension mondiale et logistique. Mutu tango azokende ko se mesurer na U Arena par exemple, logistique o eza wana eza costaud, eza dimension mondiale. Tango fali azako kende na Stade de France, logistique oyo azako tia pona réussite ya stade na ye, et puis pona ba dimension wana eza na niveau ya Fere te, parce que Fere nano akomi nano na accord na Bercy te, nano akomi na niveau ya Bercy te. Fere nanu amekaki U Arena mais asi esimbaki te. À plus forte raison, je ne pense pas que Fere akoki komitia singana kingo akende na niveau ya Stade de France. Ça sera impossible. Bota la sika eza wana eza sujet musangi na kota kuna te. Awa nazolobela kaka ba différence ba comparatif global. Toke na troisième élément. Reconnaissance internationale. Élément liboso na best na lobela ki discographie na productivité. Yami bale na pesi ba concert internationaux. Yami satu naza kokuya na ba reconnaissance internationale. Fally Ipupa a fait des collaborations avec beaucoup de musiciens. Aya Nakamura, Booba, R. Kelly, Diamond Platinum, asala pena nani na Olivia. So ito kene ba makambo ebele azwa ba prix ya MTV, azwa ba prix ya nini ya Afrima, akenda pena nomination ya BET. Ba elema wana nyoso tokende sika na kote ya Ferregola pe. Fere aza rekoni na millier balobibe na millier ya nani ya rumba. Wera Ferregola pardon. Ferregola azana ouverture muke si le plan international, ouverture neza muke par rapport à Fally Ipupa. Ndenge na lobby reconnaissance internationale yango nde nazolobela. Fally abeta na ba Booba, ba Aya Nakamura, ba R. Kelly, ba musicien pe baza ebele ba Mr. Flavor, ba nani Diamond Platinum, ba lobi kutu bato ebele te ba kati kaka na mukuse bazolobela ba makambo ya kilo. Azwa prix ya MTV, Afrima, nomination ya BET. Ba lobi pona Fere ba lobi majeur azana pe d'ouverture internationale. Alors ba avantage Fally eza pour l'internationalisation. Fally avantage na internationalisation na mute komi si grand. Faire eloko bloqué eza kaka kozala na millier kaka moko ya ba consommateur o bazaka qualifié pona rumba. Alors so toke na ba voix na technique, mutu na mutu azana voix na mekotoyo balobi nini côté Fally Ipupa azana voix maîtrisée orientée vers la polyvalence. Chant, rap, na ba flow. Voix ya Fally, encore une fois, baza, eza voix moko maîtrisée et puis orientée vers la polyvalence. Ferregola zana timbre unique. Technique vocale typique ya rumba kaka. Voix ya Fere eza typiquement pona rumba. Alors, Fere aza pona pureté et la puissance vocale. Fally Ipupa aza pona la polyvalence. Nakati ya voix et les techniques de chant. Ngamtu nazolo bangote naza kupese labino oyo ba grand balobaka oyo ba ingénieur de balobaka eza ba bisote ba bilobela. Cinquième élément eza influence culturelle et mode. Côté influence culturelle na mode, icône ambassadeur Fally Ipupa za icône ya style, aza ambassadeur ya ba marque ebele, aza ambassadeur ya ba mode, aza na image o eza soigné, symbole ya Congo moderne. Wana nde baza ko définir Fally Ipupa na niveau ya influence culturelle na mode. Baza balobi aza icône ya style, ambassadeur de marque ya mode et image soignée. Fally aza symbole ya Congo moderne.
pendant que côté Ferregola balobi aza ko représenter la tradition, la romantisme de rumba proche des peuples et de vécu social. Alors côté avantage na bungate selon avantage bazana égalité selon le public visé. Public ya fali eza public ya vérité. Public ya faire eza juste ya barumbiste pona makambo wana. Mais fali azam plus libanda ndenge na lobaki internationalisation parce que azana nous représenter ba aza ambassadeur ya ba marque ya libanda, aza modèle, azana image eza soigné, aza symbole ya musique congolaise oyo balobite ya Congo moderne pardon ya Congo moderne o ba pesite pour na faire na habité pourquoi côté innovation musicale eza 6e point. Innovation musicale bazolo bela créateur du concept Tokos eza fusion ya rumba, afrobeat, R&B na trap. Il a modernisé la musique congolaise. Côté Ferregola balobi aza fidèle ya rumba classique avec touche émotionnelle kaka forte mais peu de fusion moderne. Alors Fali balobi avantage ya Fali aza mutu ya créativité na innovation. Différence entre innovation musicale na bango balobi Fali aza plus créatif et puis mutu ya ba innovation par rapport à Ferregola. 7e élément, tozo kende nazo baki na kopesa bino 10. Cet élément est un impact numérique. Des centaines de millions de vues sur YouTube. Un coup, Maria PM, Mayday, Afsana, très actifs sur TikTok, naba Instagram. Wana bazolo bela Fali Pupa. Donc azana banzembo ebele o azana ba centaines, il y a millions de vues. Mais moins présent sur le digital. Ferregola bi forte audience africaine mais limitée à marketing numérique. Fali pour l'avantage pour la domination digitale. Fali aza liboso à faire le côté domination digitale. Donc ba vie, ba téléchargement, ba vente en ligne. Fali aza likolo makasi par rapport à Ferregola. Wana eza 6e point. 7e point bozui impact numérique. Donc ba stream, ba réseau. Nasina lobi yango déjà tozana 8e élément pardon leadership na management artistique. Vous Ferregola tona awa tozana ligne ya Fali aza dirigé par son propre label F Victime o ezana structure moko solide, les clips de haut niveau mais tozana ba musique professionnelle et puis balobi azana label moko solide, label oza ko produire ye. Alors pendant que Ferregola aza géré par Ferregola ce qui Jet Set Music qui est plus discret et puis équipe qui est souvent instable. Alors tant que bazol lobela avantage Fali a un avantage parce qu'il a une gestion et na vision, a vision. Gestion ya Fali na vision ya Fali eza likolo par rapport à Ferregola. Alors l'influence sur la nouvelle génération, bazolo bela influence sur la nouvelle génération. Fali a inspiré des artistes comme Inosbi, Gaz Mawete, Robino Mundibu. Sa polyvalence a redéfini la pop congolaise. Alors, côté Ferre, balobi influence vocale majeure, plusieurs jeunes chanteurs Fabregas reprennent le style de rumba émotion. Alors, balobi eza égalité selon le style urbain ou rumba. Donc, mutuna mutazana côté azana marché na ye. Héritage artistique entre rumba et durable entre Fali et Ferre. Fali Pupa est vu comme le pont entre la rumba ancienne et la pop africaine moderne. Ferre reste toujours dans la rumba et respecté par les gens qui aiment la rumba. Alors pour avantage balobi Fali Pupa il est pour l'évolution et l'héritage global. Alors sur 10 bazako pesa Fali Pupa 8,5 sur 10 total de points et puis bazo pesa Ferregola 2,5 sur 10 na habité à condition de quoi donc Fali azana 8,5 Ferre azana 2,5. Alors conclusion Fali Pupa domine artistiquement et mondialement représentant la 5e génération comme le plus accompli et influent artiste congolais de son époque. Ferregola reste néanmoins le meilleur vocaliste et plus fidèle au gardien de la rumba, une figure de mélomane traditionnel. Alors, Yangwana Bandeko, la comparaison n'a jamais toujours été raison. Bomoni, comparaison simple, o ebimi na ba congolais te, ebimi kaka na ba juriste.
comparaison ya banani ya ba ingénieur de son bango nde bakolobela bino ba réalité na ba gestionnaire ya ba makambo ebele bango nde bakopesa bino ba réalité entre Fally na Ferry nga na silisi ya ngai botia ba commentaire na bino on est ensemble.